Pona occasion ya mois de mars, nde thème oyo pona mois de mars ba mama ya église Christ au Congo, oyo eza na thème l'égalité aujourd'hui pour une avenir durable. Nde na yango ba mama ya église Christ et compagnon na Mukuse Crisco basalaki visite spéciale na bango pona ko visiter mama pasteur na bango Sophie Vubu oyo azali mwasi ya papa pasteur le titulaire pasteur Raphaël Vubu pona occasion ya mois de la femme epai na ye moko mama pasteur na bango Sophie Vubu boyoka ndenge cérémonie elekaki na micro ya Lingala toyaki awa kotala maman pasteur na biso maman Sophie Vubu na cadre ya ba maman lokola toza na mois de la femme ya ngona tobimaki une grande équipe ya ba maman ya Crisco Songololo 1 toyaki ko visiter bango lokola ba maman to sepeli to kuti maman na papa to sepeli biso nyonso yango wana tolingi moi o vraiment maman toyeba ko réfléchir total te que au mois de la femme il faut na bima tona lata maman il faut aye batina ya le 8 mars maman il faut azala maman oya lamuka maman azala maman oya mayele oya koyeba na ko participer pour na développement ya mboka na biso pe pona na église na biso ya visite pour na maman na biso c'est vrai et coïncider pe lisusu que mars c'est un mois de la femme. Mais moi de la femme, on a su et c'est une photo sensibiliser ma maman ba pourquoi moi de la femme, pourquoi on a baptisé ça, pourquoi une qui cause moi on a pour le le 8 mars la date on a ba kangango pour basi basala. C'est parce que quelque part il y avait des femmes qui avaient souffert. Ba mona qui passe ma casse. Donc bazo sala misala ndé mona mobile mais rendement eza malamu te. Ndé mon colombo peut se décider qui voilà que histoire exemple laï voilà que titre ko zo ba 8 mars oyo. Mais ce comme conseil na ko pesa na 8 mars to ko mona na Kinshasa au mona ta mona mki ba lati liputa ba bipo eza 8 mars bon to benga au mois de liputa ou bien mois de femmes je ne sais même pas. Donc 8 mars oyo eza moi oyo mutu fois la vraiment sensible. Ay ba ke maman na kati ndaku donc maman babi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc so maman na za na kati ndaku et qu'elles ont coordonné ma kamna ye bien je crois tina libanda ba mona pendeni bana e ba za ko se comporter. Profiter ndenge maman na nga utili boso ko lo ba pona journée de la femme et puis to pesca conseil na basi journée de la femme ezali journée pona yelambate mais ezali journée moko il faut biso ba maman tozo conscience. Il y a eloko tozali kosala tozo conscience même pour éduquer nos familles éduquer banana biso éduquer kosala makambo ezali ya malamu o ezali kotalisa révolte wana ya basi wana ndenge basala ki révolte na bango po ete basa biso mokolo na lelo ya le 8 mars ona ko koloba yango wana pena lolenge malamu oyo Vubu akambaka ba mama na ndenge ayekola epai na ye moko le pasteur titulaire Raphaël Vubu nde atikalaki nsima te asilaki koyisa bango boye bolanda bino moko na mikro ya linga ezali signe ya bolingo olakisi epai na biso parce que bisika bouti soki totali pe bien bouti musika mais eloko esangisi biso awa eza bolingo et surtout lokola ezali mois de la femme na mois de la femme tomona kaka te mois de la femme kolata nazali kopesa conseil kolata kosala batapage pamba obima olata baso melamba ya sika obokende fete obima na bana ndako mobimba boke kotambola Kinshasa mbano mais na biso ba mama mois de la femme ezali mois ya bolingo pe ezali mois ya visite il faut boyeba eloko nini bokoki ko aviser na mois de la femme parce que soko landi mi pepe nyonso mois de la femme et koleka kaka ndenge wana bosali ba dépense inutile après ça vie échanger pas saison ressources mais biso vision na biso ezali te bolingo pe visite parce que soki ba mama ba telemi église etelemi mboka pe etelemi ya tozali kosenga na ba oyo bazali likolo na biso tozala na bolingo na mois de la femme po totonga mboka na biso po se ba mama soki ba telemi mosala ekendaka liboso mois de la femme otika mama nyonso a bénéficier na bolingo na Nzambe pe to telema to sala mosala soko sala kana société sala mosala malamu mais sala yango na bolingo parce que mi biso ba mama
tozala kaka komona binemi kokabwana ba problème mikie mais biso vision na biso totonga bolingo po tosimba na malamu kosa mosala nyonso tokosala tokende liboso tika Nzambe apambola bino. Amen. Mama Sophie Vubu continue kaka na musala na oyo salaka po na pembeni ya papa Raphaël Vubu le pasteur titulaire ozokamba ba mama kitoko ba mama ya Christ et compagnon Christo na mukuse ba lobi ozaka mama oza mama pasteur ya malamu. Continue na musala na yo ba mama mata. D'aujourd'hui pour l'année durable biso na mosala na biso oyo ya mois de la femme tolobaki ya liboso ezali mois moko ya bolingo e bolingo esuki wana te pe mois ya visite pona kende kotalaka ba mama toboyi ko perdre temps na biso na balabala pona kolata ba uniforme kokende kosepela komela masanga kosala ba tapage otiki libota na yo otiki mobali na yo kaka po ezali mois de la femme no biso to raisonner boye en tant que ba mama o ba yebi Yesu biso mois de la femme tozu yango mois ya bolingo pe mois ya visite parce que soki bolingo ezali bolingo efongolaka nzela bolingo ememaka kimia bolingo ememaka mapamboli toboyi na biso kokende kokopie bato mais biso totikali na Bible eloko bolingo na mois de la femme biso etikali kaka na mois de la femme te mais tokobana kosala kango vi na biso mobimba pona kotalisa bolingo na ba mama pona kokolisa bolingo pe pona kosungana tokosala ngo tous les jours ti Nzambe akobenga